Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Maintenant, on venait ici. Aïe, on a qu'à marché de Noisiel. Marché à Noisiel là. Nzenga pas aller à Nzenga. Maman est là. Oh, c'est yo na Wenze. Tozo à côté à la Wenze à Noisiel là. Boya. Boya na Wenze à Noisiel biseye. Voilà, wabino mami ya ile tungayo boso kangana mungongo je suis là. Boya ngayo na Wenze na biso to mesela ko na bisa kabino tout le mercredi, vendredi, dimanche na ya côté ka ngayo à Noisiel. Na ko luka mo faanga. Faanga. Faanga kelengi. Na ko luka mo faanga ngaya wa. N'est-ce pas mami je ni mo ngayo so to ka faanga na ko luka mo faanga ngai. Ngai na kacha Wenze na biso Wenze à Noisiel. Alors na bengi na bino boya bandeko nanga totekaka nyonso déjà bato baliaka sur place kwanga yango déjà se ya kokata toza na basoso toza na mbisi toza na nyonso toza na loso makayabo esili tokosala mosusu voilà tupiye toza na nyonso to awa na marché ya Noisiel. Voilà, nyonso ezali awa toza na mfumba vérité désir toza na sako tobenga vérité désir C'est bon? na collaboratrice na ngai wana mama Odile bomoni la femme africaine Wenze yango oza mpe na posa mwa masango toza na etete oya mpe mwa posa masango maisho combien lukombo maisho 1 euro maisho pesa na 1 euro lukombo pe wana aoteka maisho eza na 1 euro ndunda ezali nyonso tu eza awa na Wenze na nazema chérie okanisa nini boye bakaka elaka biso beka boye libela na kombo ya Yesu et voilà nyonso eza awa nyonso ezali maisho yango oyo nde bomoni na masango na posa masango yaka soma masango nyonso eza nango awa na Wenze na biso ya Noisiel. Makemba oyo komaka boye na bato mosusu balingaka kosala makemba ya mikate makemba ya mikate bomoni eza makemba ya Congo botali bomoni eza makemba na biso ya Congo botala ya makemba ya Congo voilà makemba na biso yango wana ya Congo toza na mfumbo na biso mpe toujours ya Congo mfumbo na biso yango wana ya bio mbisi yango oyo toza mpe na cheke toza mposa ya cheke okosomba mafuta mbila nyonso ezali boyebi kati na Wenze biso ya Noisiel Alex bino toza siko na ete bozomona Alex bino Wenze botala Wenze yango nde bozomona botala yango oyo Wenze ya Noisiel yango oyo Wenze ya Noisiel yango oyo mama tu ngai yo na Wenze toza na posa komona ngai yaka ngai naza na Wenze ya Noisiel pa na kosala mwa mbongo na ngai toza posa komona ngai yaka nazali awa nazawa awa na Wenze ya Noisiel na oteka toza posa komona ngai okomona ngai we mama voilà bandeko merci mingi na bino surtout merci la oyo surtout bo soutenaka o boyaka kosomba biloko oh boyaka kosomba biloko mama di otanga wisi ko epesa anga courage ana sanga osamela bomoni le Wenze ambiance mona Wenze le moyen te encore été na biso ya poto kabwe ambiance eza na Wenze lelo grave poisson na biso pe pa tumba poisson na biso yango ya frais nga una osomba pe poisson na nga siko na kende lamba moni poisson yango wana ngolo namona ki yango ngolo bisa minene wana ezali mami olobi ni mama olobi malikam Mami alobi kazoteka bato basomba bajipe mpona rentrée scolaire baloba bo. T'appelles à Maïcho. Bonjour, ça va? Bana ba jipe awa biloko bana yango.
ya simbaka moko batala mami tombolaka moko bajipe mpe yango kosala bana bakado c'est ça bajipe mpe ezali awa kosala bana bakado. Oui ma chérie. Hein? C'est pour toi? J'ai pareil comme ça. Ah, t'as pareil comme ça. Ah, c'est bien. Mamie, tu m'as dit pourquoi tu maman moi. Voilà. L'excellent maman moi na jipa bana. Ah, pe boke vacances na Congo ba jipa ngo somela bana na biso kuna. La bana. La qualité est bien. Bana ba c'est peut-être pe moi na Alex pe moninga na bango bana. Ah. Moni. Ba jipa ngona ya kitoko. Wenza noiselle nde makambo. Moni wenza noiselle yango oyo. Ah. Voilà. Bonne mbisi hein. Suka na mbisi. Kaba kaka biso te yo sa oza mwasa chi hein. Yo sa mwasa kasai hein. Bino nde bolela biso. Bino nde bobala biso bolela biso. Tosangana sangana kaka to beba na Zaire. N'est-ce pas? Tosaba na Zaire tosangana kaka. Bana Zaire na kata noisière. Oh, kata noisière. Suka. Bien maman, ça va? La motanga wis. Maïs. Ano. Dada. Oui. Bien manger, c'est le début du bonheur. Bon, on est après. Tout est fini là. Il y a un plateau nani? La maman. Bien manger. Plateau yango yo maman zolia biso bien ambiance wana wenza noise. Maman lia na yo. Bon appétit ma chérie. Bon appétit. Biso lelo yo ka ambiance. Yo ka biso lelo ambiance na wenza biso noise là. Ela zali kamboti. Ba yate ba hata. Merci mingi na ba maman nyoso na kutana maona noise là ba biso maman ninge to linga ka yo. Maman mutazo sanga maman biso ko mafana libala bien zaka pona ngabi ah maman nzamba pambola. Abine na linga ko na kutana batu moete maman. Na sa kuna kotela uti. En tout cas moi été. Merci bandeko na ngai. Tosa balinga maman nitu. Nous va balinga maman ya bilo ba meli ya nitu votre deuxième maman, la reine mère. Appelez-moi qui mien qui en kakal ko na maman nitu béton. Na baso za mutakanda batala ngate po sepa na ngate ngona ngasiliki. Na baso za mutakanda batala ngate so to sepa na ngate ngona ngasiliki. Mutakanda bunga batama meli ya nitu te hein. Voilà, bomoni brochette à moi là. Les autres maman sur place yango. Brochette à les autres maman sur place. Ah ouais, ben nikate ezo kalingama sur place. Ya moto moko. Poisson yango wana. Poisson frais. On a ma poisson yango wana. Oui, attends. Moi ça makasi. Voilà. Il fait tellement chaud na marché. Na marché na nga noisielle. Oui, le bingaye. Waouh. Et voilà. Donc, on a na marché na biso ya noisielle. Boya. On a déjà bien à marché, merci beaucoup. On a besoin de voyager pour aller à marché. Oui, côté moi un centime. Tu n'as pas manqué n'est pas ya. C'est quoi le mot? C'est pas mon dit, vous êtes pas sénégalais toi puis. Il y a des scandales de qu'on a zali. Kono eloko ezate. Côté mususu. Voilà. Avant que konde mususu il y a des scandales de kono azo. Ce scandale de kono azo eloko ezate, on est que côté mususu. Solidarité hein. Bon moko toujours na baka bon moko. Merci beaucoup na biso bolinga mameli ya nitu. Obo sepelaka na émission mameli ya nitu. Obo linga musana nga service de la Providence. Merci mingi na bato nyonso on a salé bango misala mikolo yo nyonso to. Et Dieu vous bénisse. Kana na lobaka. God bless you. Mungu anubariki.
tata nzambe kalusaku muna nzambe ndeshaneli bana betu bonso marché yango yo Noisiel, marché à Noisiel. Il y a un marché à Noisiel. Mon marché, il y a un au cause de Nyos, dans la Noisiel. Nyos Olingi, et ça n'a pas. Au cause de Bisous, bye bye.